Kongo Kinshasa mbote esengo za bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote nebi. Semaine outil aussi les acquis marqués dans l'actualité ya ndenge sélection et salamimbino awa. Du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Ezalaki somo opesi mbwa aboyi lobi eleki na esplanade ya permanence ya 11e rue na commune ya Limité na initiative ya honorable secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba dit AK47. UDPS Tshisekedi parti au pouvoir, Baklotiraki mois de la femme, mois de mars na Baron Kitoko avec un pacte paix idéologie. Parmi les invités des marques en activité Oyo, Tomonaki, premier ministre chef du gouvernement, son excellence Judith Suminwa Tuluka, P ministre ya ESU, Bango Nyonso, ba membre ya UDPS. Prénom, parole, secrétaire général ya parti présidentiel, Augustin Kabuya AK47, Atalisaki Boye. Otika bandeko na biso bazana ba territoire occupé na maboko nzambe. Otika mapinga na biso na bandeko na biso ba wazalendo na maboko nzambe. Na allocution na ye premier ministre Judith Suminwa Tuluka exhortaki na assistance ba rejoindre Front Populaire au-delà ya ba front ndenge na zangala kikoloba likambo oyo ezwi biso eza ya munene kuna na est banguna bakoti na mboka mais likambo yango ça fait plus de 30 ans 30 ans oyo bitumba ezalaka kaka na mboka na biso yango wana tolobi lelo en dehors ya front ndenge ba soldats, ba militaires, ba wazalendo bazo sala to bandaki front diplomatique. Toza na front médiatique mais ngalelo na bengi front populaire ou tolobi congolais, congolaise Telema. Congolaise Telema pour lelo tozo sukisa sanza oyo ya mars mois de la femme bino ba maman soki tolobi Telema ezate que pour bino nécessairement bokele bitumba. Mais likambo oyo ezwi biso kuna na est ezaneti bakati yo musapi bakati yo loboko zoto mobimba ekoyoka pasi yango bongo te. Alors soki biso nyonso tozoyoka pasi il faut totelema po toboya likambo yango mutu nyonso tu oyo ayoki congolais azoloba likambo mboka na ye
ayeba que Congolais alingi, Congolaise alingi, RDC ezalabo, tolingi, intégrité, souveraineté, ya République démocratique du Congo. Poeza, mboka oyo, nzamba pesa biso, mboka oyo bakolo batikela biso. Alors, tokoki kondimate que lelo, banguna baya, baluka kozwa ata eteni, tokoki kondimangote. Gouvernement na mokonzi ya mboka, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a bazo sala musala. Basoda bawazalendo bazo sala musala na bango. Na gouvernement pena maman na biso Thérèse Karakamba yé bazo sala musala na diplomatie na baninga mususu. Le bino ba mama botele baba yoka mungongo na bino. Oya yoki ke congolaise azoloba ayoka ke congolaise alobi non. Non à la partition de notre pays. Tolingi RDC etika la obele moko ndenge bakoko na biso ndenge nzambe apese la biso yango. Yangwana lelo tosangani awa poto sambela poto yebi ke nzambe mtapesa ki biso mokili yango. Alors nzambe nde na mabondeli na biso akosala etika la kaka obele bongo. Il tient de noter que l'activité Oyo est agrémentée na pasteur Mike Kalambayi et José Ndita en compagnie de l'orchestre respectif Nabango. Yo! Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Paix, Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, accompagné d'un ministre d'État en charge Yaba Infrastructure, Alexis Guizaro, P. gouverneur, Yaville province ya Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, inspectaki érosion causée na Banvula, Oye Nokaki, Lobi Leki, Banvula Yamakasi, Oye Memaki, Banda Kwebele, Awa, na commune ya Mongafula, précisément na localité ya Kimbondo, na quartier Kimvula, na baveni Makengo P. Kandolo. Tangu Azwaki Maloba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Paix, Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, Atalisaki Boye. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Na lisolo muke tozwaki interpellation ya ba habitants ya quartier Nabino na kanisi parmi bato ba uti kozwa parole awa et salaki que na ministre infrastructure totindaki ba expert na biso ya OVD pour ba ya rotala réalité ya situation à quartier Nabino ba salaki pe biso rapport wana to exploitaki yango na conseil des ministres ya vendredi passé. Yangonde salaki que le président de la République a insisté qui toya bisomoko verbino totala na misu makamnyo sezo le kawa na badega to solo la pena bino
toyebi sabino que bozali ba oublié. Maître Jacquemin Chabani Luko a précisé également que ba pré-étude oyo ezalaki réalisé na besper naye ezali en cours de finalisation avant début ya ba travaux oyo. Et sengeli boye balisusu ke visite oyo et memi moins espoir na babiton ya quartier oyo bazali victime ya ba érosion ya ndenge na ndenge ba dégâts matériels importants ezali enregistré natina ya catastrophe naturelle oyo. Patron ya territorial a invité qui na même occasion la population batika kosala vente anarchique ya ba parcelle pe batika kote kamapangu na bango ndambu ndambu po yango nde ezali ko favoriser à avancer ya ba érosion oyo. Eke yo. Ambiance ya bana oyo bozali komona tozali awa na ville ya Popo Kabaka chef-lieu ya province ya Kwango. Awa kaka ndenge bozali komona boye bana oyo bazalaka différent na bana oyo ya Kinshasa par exemple to pe ya Lubumbashi po bango bazalaka na bango na courante école ya malonga te batalaka kutu biloko lokola ba dessin animé te kasi bango basakanaka kaka na bandenge na bango. Awa sikoyo lokola tokutanaki na bango lokola pe bakendaka losambo topusanaki pene na bango bayembele biso nzembo moko oyo bayembaka na l'église na bango boyoka ndenge bana batuti français. Oseki à partir ya mboka nini bisika nyonso obukani panzi koseka ezali mabete ezalaka malamu pona santé kasi esengeli koyebake biloko ya boye ezali ko démontrer niveau ya enseignement oyo bana oyo bazalaka na yango ba futur cadre ya mboka bazali négligé na façon oyo ba konzi ya mboka na secteur ya enseignement bosalaka nini pona encadrement ya bana oyo kasi ukoyoka awa na palais du peuple na Kinshasa mutu moko abetelaka yango tolo soi-disant kazali député ya Kwango alelaka yango pe mbongo abendi cravate akangi na veste munene tala niveau bana ya province na yo bazali osala nini pona bango kokamwa Zéro but partout des scores final y a rencontre Oyo et Opposaki Lobi Eleki, plus précisément mon collègue mercredi 2 avril 2025, Olympique Club Renaissance du Congo, P Association Sportive Vita Club na stade des Martyrs de la Pentecôte, en match comptant pour la 21e journée, il y a 30e édition, il y a championnat national, organisé na Ligue nationale, il y a football, l'INAFoot en sigle. Le mur de Vita Club est bien placé par les gardiens Faïd Ouedraogo. Alors là, il peut tirer directement, c'est clair. Et oui, Belaba Kwaima, c'est bloqué par les murs et ensuite... Des coups d'envoi, Bana Fibo, Balakisaki, domination na bango, pe Bachaki, pression moko ya kusakanate, na défense ya Vita Club, Kasi Waya. Peut-être l'occasion d'ouvrir la marque à Mouyadi. Qui prend les ballons, mais lorsqu'on revoit, il ne prend pas les ballons. Il prend complètement le joueur et il y a vraiment un contact dans la surface, mais après on verra est-ce qu'il annule une occasion de but. Na part na bango pe bana mbongo balobaki non bakotika bongo te ba baloli match batie pression adversaire na bango kasi domination moko oyo etikalaki stérile. Comme c'est le cas sur cette action. Michael Dubela
devant 2 joueurs. Il glisse la balle à Luvumbu Jinga, le centre de Luvumbu. 0 but partout, score final. Lors de la conférence de presse d'après-match, les deux entraîneurs, Batalisaki, Boye. Bon frère, bonsoir. Donc, on est super motivé. Donc, je dirais qu'il nous reste qu'un seul match. Si je ne me trompe pas, on va jouer le dimanche contre Football Club Céleste. C'est notre dernier match. On va chercher d'avoir les 3 points pour nous qualifier. Donc, il n'y a aucun papa qui envoie son école. J'ai toujours eu le temps de dire ces mots-là. Il n'y a aucun papa qui envoie son enfant à l'école pour aller chercher les 10%. Donc, nous sommes envoyés à l'école pour chercher au moins les 50%. Les 50%, je ne dirais que non. La dame, la chance n'était pas de notre côté aujourd'hui. Produire un mauvais jet, non plus. Donc, j'ai une très bonne équipe, des très bons joueurs qui peuvent faire des différences à tout moment. Bon, je dirais que c'était quand même un match avec, moi j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité. On avait décidé de changer de dispositif. On a repris quelque chose de un peu plus, disons, classique. Et j'ai trouvé que on avait eu une meilleure tenue du ballon sur l'ensemble du match, même si la reprise encore une fois de la deuxième mi-temps, mais c'est un peu notre péché mignon, est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, j'ai vu des joueurs qui ont essayé, j'ai vu des joueurs qui ont été entreprenants. On a été cohérent défensivement, je trouve. Et puis, bon, je trouve qu'on a joué aussi une équipe de renaissance qui a des arguments, notamment offensifs. Et il fallait être très solide aujourd'hui pour pouvoir contrer cette équipe. Alors, bien évidemment, 0-0, ça va peut-être pas satisfaire certains, mais je laisse aux puristes et aux éminents spécialistes le choix de commenter certaines choses. Moi, voilà ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a du mieux. On a vu des choses plus intéressantes dans le jeu, on a vu de la constance, et c'était ce qu'on avait recherché. Après, c'est vrai qu'il nous manque ce petit but là, mais je pense qu'on n'est pas loin du compte, et à mon avis, on va continuer à progresser. Avec Nil Oyo, OC Renaissance a totalisé désormais 20 points en 20 matchs. PAS V-Club a tikali na 5e place ya classement provisoire avec 26 points ex-aequo na Ange Vert. Lutte pour na place qualificative na phase ya playoff ezali ko s'annoncer serré na groupe B Oyo et Sika Wapi. Chaque point ezali ko compter na ko poussana ya ba dernière journée ya phase classique. Yo Dégagé par Moudjakia. On s'arrête là. 0 but partout dans ces derbies entre l'OC Renaissance et l'AS Vita Club. Alors que le championnat national y a football organisé na Ligue nationale y a football, l'INAFoot en sigle, et komi kozongela en plein nango avec présence, y a ba nombreux amoureux, y a ballon rond na ba différents stades na ville province ya Kinshasa, na volet sécurité flèche ezali kokita, ba stade ezongeli, insécurité ndenge ezalaka kala, ben civique bazongeli kobotola batu ba bien na bango, ben élément y a la police nationale congolaise bazali presque pas. Couloir monene pour ben civique, va commettre ba geste antisportif, même envers ba joueur Netilobi Eleki, lors y a rencontre entre V-Club et OC Renaissance du Congo, Botala Makambo Elekaki, tangu ba supporters ya V-Club, bazalaki ko manifester, mais contentement na bango suite ya défaut de résultats y équipe na bango. Mon général Israël Kantou, commandant Yassika, ya ville province ya Kinshasa, awa ozwi charge ya ville ya Kinshasa papa, kota dossier oyo,
biloko ya boye ezali malamu te. Sécurité na stade ezali une importance ya makasi. Dossier à suivre. Quelques jours seulement après nomination naïe par président américain Donald Trump, le conseiller principal naïe pour l'Afrique, Massado Boulos Aponi, République démocratique du Congo, la première destination naïe pour la mission diplomatique, Oyo et Kokumbaye na quelques pays d'Afrique de l'Est. Accompagné na secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, conseiller principal, il y a président américain Azwaki ba discussion ya Tango Moulayi, et longo na président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na menu, il y a ba échange na bango, ba perspective économique entre États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo, bakisa lisusu likambo etali sécurité. Nakobi Manaye, conseiller principal ya président américain, atalisaki ki République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique, bazali déterminé pour nako redynamiser la coopération stratégique na bango. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Et Sengel Koyebake, engagement clair des États-Unis d'Amérique pour la République démocratique du Congo, et soutient le processus régional et koki kosili sa guerre injuste imposée na Rwanda. Et Sengel Boyeba Lisusuke, conseiller principal et président américain, a kokende na Kolwezi liboso ya ko se rendre na ba pays misusu ya Afrique de l'Est. Yeke yo. Ah oui, commune ya Selembao ekotikalaka jamais lisusu abandonné ndenge ezalaka kala po bazwa oyo ya bango molobeli ya sur
défenseur ya intérêt na bango na kombo ya Maontwene Musilwei Soso ya mboka matembele ya Simandaku, député provincial ya circonscription ya Selembao. Après descente, ya Besper, ya ministère provincial, ya infrastructure et travaux publics, il y a de cela 3 mois passés, suite ya question orale avec débat, Oyo honorable Maontwene Musilwei a initié qui contre ministre provincial, ya infrastructure et travaux publics, Lelo Oyo, ministre provincial, il y a infrastructure et travaux publics, il y a ville, il y a Kinshasa, et excellence Alain Chilungu, à Salaki descente sur terrain, accompagné na élu Yaselembao, honorable Maontwene, pour na palper du doigt, ba travaux au Yesengeli et salama d'urgence, sur demande ya honorable Maontwene, élu Yaselembao, ba travaux locaux là, route Birmanie, et réhabilitation, il y a route Prince Yakala. Oui, échange d'habitude, les arrêts qui changent par voie amoureuse, il y a sagesse, il y a requête, on a tout ça qui la question orale na débat, et pas excellence sur l'abandon, il y a caniveau, quelques caniveaux, il y a commune à Selembao. Je me suis dit bon, il y a qu'on s'exprimer, il faut y ensemble. Et pas sur les arts, la compétence, c'est une compétence en mouvement. Et après, bon, on s'est dit, oh, tout ça, l'assemblée, on peut aussi le faire sur le terrain. Dès que Benyango voit moi à sagesse, tout ça, là, où il voit à sagesse pour que, besoin de la population à Selembao, vous allez quand même considérer. Oh, bah, il y a qui n'a lancé qui, la question orale dans le débat. Oh, ils allaient suite, il y a, et nous, on a ça là qui, on peut voir à sagesse, pour que tu apaises l'esprit, et parce que, ça là, malade, mais ça là, maraté. Nous, on a suggéré tout qu'il n'a pas moins à sagesse pour que, pour les gens besoin de des choses quand même plus en compte. Parce que, dans ma kirele, pour avancer. Dans un autre dozo, il s'abat dans Selemba, on y a battre la kimia. Je crois que ça là qui est rare, on a vu ça comme Balobel Nabango. Pour ça là, il y a un autre, tout ça là. Pour ça là, Batinda qui bisonne, il y a un autre, il y a pas de Nabango. Merci na après inspection, il y a ministre Alain Chilungu vi gravité ya makambu option ezalaki levé pour na koluka financement moko rapidement afin ya ko exécuter ba travaux oyo. Juste après honorable Maontwene Musilwei azalaki descente na chantier ya réhabilitation ya avenue de la Libération ex 24 novembre et Sikawapi a kendaki kota la évolution ya misala par rapport ya délai oyo et pesamelaki bango pour l'exécution ya ba travaux nini et salami te pe ba difficulté nini bazali kokutana na yango kasi tika na yebisa bino ke élu ya Selembao azalaki satisfait na exécution ya misala ndenge bazali kosalela yango avec ba détail nyonso kasi asalaki pe observation moko concernant caniveau moko oyo batiki na niveau ya station molar oyo ko servir de passerelle pour nami tuka oyo ekotaka na station voire même ba camion citerne ya approvisionnement ya carburant. Honorable Maontwene Musilwei élu ya Selembao azwaki bassurance nyonso auprès ya ingénieur oyo bazali kosala awa ki danger moko ezali te. Tala ya kosamba ezate honorable Maontwene Musilwei eli ya Selembao misala eleka maloba nebele. Yeke yo. Nzela oyo bozali komona bazali kobeta yango dada boy avec impact pédologie babengaka yango route Mulele tozali awa na commune ya Kisenso lancé depuis juillet 2024 misala ezali ko évoluer kitoko ndenge kaka bozali komona boye satisfaction pour la population pe ba usager ya route oyo. Vraiment c'est d'abord pour moi une grande émotion de voir que ça s'est transformé comme ça. Et ça la boye ça a mis une place au monde après abandonné, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Ça, c'est la troisième fois qu'on voit ça. D'abord, on a fait après, abandonné et Boukani. Même avec ça, on a d'État. On a fait de beaux travaux, mais après, il n'y a pas d'entretien et Boukani.
Ça, on veut que vous allez jusqu'au bout. Ça, c'est bien. On a la commune. Surtout ma commune, mon prime économique. C'est bon vraiment. Pour continuer comme ça. C'est mon temps, on a monté ma voix. Tu as dit que la prince était comme une prince. Et on a besoin de le coup. Nous, après, c'est un peu ma casse. La tonne n'a pas ma casse. Auto s'attendait que un jour tu vas en là pour vivre l'événement ni voir les calambours à la biso. S'attendait que comme chef d'État à la carrière biso que non, on a réalisé ba commune ba partie banzela et puis biso to va surveiller banzela wana misala wana. Effectivement yango pe to surveiller no moto tambo to surveiller chef d'État le bac de surveiller misala biso moko. Donc ça c'est mon macaque en tout cas. Pour s'attendait que un jour 0,500. esengo nazala ngo ezaki libulu mo ya mulele tokoko même pas otelemi ozotala mulele mais grâce ya président la biso mais c'est le président Fati Beton lelo ekomi prince to bandai koyoka nzela oyo ba papa bandai koloba ba président combien balekani ezaki ka toujours mulele mais grâce ya président Fati Beton lelo asali biso prince tozali kosepela makasi. Kasi d'autre part, population, bazali na inquiétude makasi par rapport ya virage moko basali na nzela oyo boyo kandenge ba communiquer. Nde musale salama vraiment na sepeli po biso za pena bana kisensu. To botami to koliamba liboso to mona ndenge musale salama. Mais ya bien ya koloba nzela pene banda otambola bien, mais komi na se kuna nzela tengami on dirait ba kimi eloko moko boye place wana to comprendre te mais nzela pene to salama bien. Baluka moyen place wana pena ba ranger so mbongo ba pesa bango po ba virage wana elubaka ba inconvénient po ba mbangu ba descente ezaka bien ba virage wana mona décart ba nini po na ba intérêt ba tout moko boy fo baluka pena moyen ba ranger place wana mais vous allez ça ma vraiment kitoko nga pena bakisi na sepe na makasi ka ponde ba fungoli so prince lo ba passe kaka na virage wana eza bien te net makar so virage na descente qui ta vitesse ko mata pe mata ka vitesse ba accident e bando salema na rond-point wana na virage au basalo il faut ba longo la virage bana on ka tout droit ndenge ba bandela kango kuna ba kitana on ka tout droit ba kima banda ko wana te ba krasika ba longo la tête surtout côté ba toilette on ba longo li yango ba temisi ma pour jamais na montagne virage ezalaka mais na montagne ba tie virage l'autre et décourager msoka yango et sengeli boyeba ke construction ya nzela oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya projet Kin Elenda financé na Banque mondiale pezali na objectif ya lutter contre l'érosion pe ba inondation na entité oyo mais aussi ko désenclaver commune ya Kisenso na ba commune ya Njili pe Mongafula keyo asipela ndika Kisenso comme il faut asipela comme makali to comment commis tout un peu ma boule ce qu'on dit c'est ce qu'on dit to la CP merci de ma Merci pour la confiance et fidélité. Mag FM, Mokola Lelo Komina Souka Bosepelaki. Naba image, Opesa merci na Israël qui m'a su Azalaki. Nasi ma caméra, régie finale Azalaki. Assuré Namisapi ya Wolo, ya Geloro Mouya. Bama Tabaki Tawa Balukana Mabele. Fils Manibo Ika Machine, na préféré bien.